Yaya de révélations graves au Salamaki na prison à Makala lors ya mutinerie au Elekaki wana pasi ya kosakanati yaya makambu e Salamaki surtout na pavillon 9 oyo ya bana basi yaya ndimela ngai ya kosakanate pesi pasi makambu comment est-ce que na ba mama ya 95 ans s'il vous plaît 95 bazalaka bongo na prison mbali boso na yoka ba mama ya 95 ans bazalaka na prison na ebité à côté yekuna âge nini ba violé na ba mama ya 95 ans epesi pasi ya kosakanate il paraît kutu na ba mikondi msuba la kiwana ba bana kotinda batu zelangai mutentel ba kei ba violé ba zongisi epesi ngai pasi ya kosakanate ya témoignage oyo ekopesa yo pasi pe mawa il faudra kikaka tozongela yango et puis makambu esili kobimate. Rappelez-vous député Eliezer Tambwe alobaki nini ayebaki makambu ya somo salabaki na prison ebandi kobima ndambu yaya bokola na témoignage ya mama oyo ekolelisa yo yoka moi extrait. Mais bango jour wana bazaki na bambeli tramutina bambeli penda ya minene bambelo ya mike ya cuisine bazaki na biloko ebele babandi kopesa pesa mbongo soko pesi mbongo te babandi mbala moko bakati yo bilamba soni ezalaki te malgré courant ezalaki te mais libanda ezalaki na lumière tozomona omwa bakotindika mama moko batie ye na mbeto bazolala mama ya 95 ans mama ya 95 ans aza na prison akokaka même pas kotelema bacorda et même pas liberté provisoire ngai na part na nga bayepesa mbongo nazalaki na mwa mbongo napesi bango croyant ke bakei baye kolala nga 9 personnes bazolala liboso na Yaya, pour avoir une famille stable, vous devez payer un prix. Kaka ndenge zalaka pona okoma mutu na vie, il faut payer un prix. Pona okoma mokonzi, to lokomo payer un prix. Soit yo otanga kelas, d'ailleurs otanga kelas kula mukatongo kokende tout à midi peut-être ozongi mama na alambi ça prix oyo ba payaka. Yaya t'occuper okoma businessman ya munene, yaya kobomba ebele kolia moke et ça prix à payer. Alors, ce qui famille na bino est la stable. Au moins la ba famille belé na ki mwana moke ba lingana ki makasi parce que là ki na bolingo. Tant ba ko mikolo ba panzani ba zoyo kala soute, c'est parce qu'ils n'ont pas payé le prix là. Alors, le prix à payer pour famille na bino est la stable yaya. D'abord, le prix de l'amour. Soki bolingo sa la carte nabino, famille kokende tina titi boko bakoko. Deuxième prix à payer, prix à humilité yaya. Soki humilité sa la carte ya famille nabino. Quand je parle de la famille, même na couple, moko soko amati, moko amikitisi pour la konima peine wana. Famille soko la unité, boko kende ti boko mi bakoko. Alors, tokozonge lango na émission à lelo, landa prédication à pasteur oyo eko pesa yo, eko fungola yo moi mémoire. Suivez. Dans tes prières, il y a un prix à payer. Et à la fin, pour avoir une famille stable, 10 familles, pour avoir une famille stable, il y a un prix aussi à payer. Vous pouvez naître du même père et de la même mère. Mais pour rester une famille stable, voilà pourquoi tu vois d'autres familles, ils étaient enfants, ils étaient ensemble. Quand ils sont grandis, ils se sont éclatés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'unité dans la famille, ça passe par un prix à payer. Pour rester unis dans la famille, le premier prix qu'il faut payer, c'est d'abord le prix de l'amour. Vous aimez entre vous. Le deuxième prix à payer pour avoir une famille unie et en paix, c'est d'abord le prix de l'humilité. Une famille qui est bâtie par les orgueilleux, vous allez vous éclater, vous allez faire la honte dans la ville ici. Aucune famille des orgueilleux ne peut aller loin. Mais une famille des hommes humbles, c'est une famille où même s'il y a un problème, ils vont s'humilier pour trouver la paix et rester unis. Tolakisa kibino avant rentrée scolaire que ba enseignant ba banayi koloba $500 égale rentrée scolaire. Tout le monde qui bazonga qui rentrée scolaire et salamaki to kanta ki lokola ba futa ki bango to éviter compromis ne sala ke ba yokana bazonga kelasi sikoyo to lali to lamuki to moni ba élève ba kei ko sala bongo sitting liboso ya gouvernorat ya Kinshasa pour la proclamer salaire ya ba enseignant la bango. Qu'est-ce qui ne va pas? To kozonga na émission ya lelo.
awa toza bana basiliki balobi ka bafuta baenseignant yango baye na gouvernorat nde ozomona bango baza plein baekole eza confondi. En plein 21e siècle, à chaque fois, République démocratique du Congo, ezali kaka Kinshasa te, ezali kaka Lubumbashi te, ezali kaka ba grande ville te, tina fin fond. D'ailleurs, la ndenge ya babete tala bato ba ko diriger mboka mingi to lobaka nini ba uta ba saba mboka ti. Alors, on doit prendre soin ya ba école nyo surtout o ezali na République démocratique du Congo. Tala école o ya epesinga ipasi ya kosakana te. École oyo ezali bongo na Kwango, na territoire ya Kenge, secteur Dinga, groupement Kasongo Dinga, village Imwadi. Yaya epesinga ipasi bana baotanga la condition oyo. Moko ba comité de parents à Leli. Encore affaire ya Meno Kajinga, dit Denise Mukendi, du Chocha, Yaya. Elle en connaît trop. Est-ce que Toyebi Tangu, retaki directeur de la francophonie, moi Namboka Isidore, il paraît finalement on ne comprend pas. Est-ce que, et comme Soki Ozali, naba local ya aner, il faut ole kana sodomi, tondenge nini. Nali kolobate makambo zali ko bimba, se ko bimba, naba vidéo oyo ya Meno Kajinga, obino obengaka Denise Mukendi. Yaya, yoka mo extrait, tokozongi la wana émission ya lelo. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement na aner oyo mokonzi ya mboka lobaki soka zikoyi mokonzi akokanga yango ekangama te pona nini tokozonga na émission ya lelo. Ce message est adressé à M. Isidore Kwanja Ngembo, directeur de la francophonie, avec lequel j'ai un contrat. Monsieur Isidore, lorsque vous étiez arrêté à l'ANER, et qu'on avait recommandé à tous les journalistes de ne pas en parler, moi, Denis Dussochon, lorsque j'ai accédé à là où vous étiez, où on vous a arraché votre humanité, votre dignité, je suis sorti de la larme aux yeux. J'ai fait une vidéo en cours à l'encontre de l'ancien AG Mbelou. Mbelou qui, je ne sais même plus son nom. J'ai mis ma vie en danger pour dire qu'on vous a arraché votre dignité. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tout bozwami. Merci la confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutelaka chaque fois pona ko solo la makambo sali ko leka bongo na continent na biso mobimba to na communauté na biso batu ya mangala. Kombo na ngai c'est Fiston Pelende tata ya Sedeke.
vous vous rappelez, si vous avez bien déjà recours à l'authenticité to sengi bongo, bobenga kabiso na kombo ya ba mboka, vrai kombo identité. Benga ngai tata Pelende, benga tata Ndosimao, benga tata Mbemba. Benga Mujinga et Bakombo eza légion. Pourquoi vous benga biso ndengo wana? Parce que tozolo bengo chaque fois ya tozo ko interpréter ko rappeler to ko bandaka ko rappeler ya. Nous devons récupérer notre culture, la culture africaine. Ya la colonisation est venue dévier mœurs même ya peuple noir. Alors pour que stabilité comme en Afrique, pour la Toko Babiso, nous devons récupérer nos valeurs. Alors, pour récupérer nos valeurs, il faut que badala na identité na biso. Imaginez, toi tu t'appelles Ndosimaou, tu t'appelles Mbem Tata Mbemba, mais ba changer yo, ba commission Jack, ba changer yo, ba commission Roger. Pour nanini récupérer origine d'Abisso. Nous allons commencer par image du jour. Il y a cette image, il y a image oyo. Et les lisinga ya kosakanate ba décider batu pembe basali batu malamu te. Ne croyez pas que bakoya ko pesa biso aide na Afrique ya ata ba aide lukuta wala ezali ba aide. Très bien, nous aimons les Africains, mais chez l'Afrique, en principe, ils n'aiment pas les Africains. Ils aiment l'Afrique parce que l'Afrique est allée berceau à l'humanité. Parce que nous, surtout, on y trouve. Balingi ba s'accaparer dans l'Afrique. Ndekomoko, audio moko, et les cas, ça fait qu'à audio, oh, maman moko habite dans l'église, dans Bango, voilà. Pasteur na bango abi batuana ba décider ba kutana ki ba lingi ba exterminer ba tribunions tout na Congo et qu'on va remplacer yango par bandiloti que qu'on audio wala essayer à kala, mais on ne peut pas négliger ça. C'est pour rappeler que batuana balinga kabisote est-ce que commis il y a image o epesinga ipasi mutu donc mutu nanga esui tie ça dit qu'on continue image oyo ya mwana de l'enfant africain, une fille africaine yaya, c'était en 1958 batie na zo na Bruxelles mutu mwana na biso na pourquoi on tata maman na biso ko na biso basi mwana batie na zo batu ba kotala comment est-ce que mutu humain akokala nyama ba pesa kibitabe aliaka et pesinga ipasi image oyaya. Nous devons reconnaître la valeur de nos ancêtres. Babunda pona le longa ina tout la raboué. Babunda pona to koma le lobo et pesinga ipasi na ote komona kaka la Belgique batie statue ya ki pa vita. La moni statue mais j'ai pas compris l'histoire de quoi l'histoire wana benga biso we suke biso statue ya ki pa vita ezali wapi batia ngona cadre ne poto to do blanco ara monsieur biso pour avant to loba et c'est to senga rabongo tozala na ba détail. Donc voilà. La photo ici c'est pour vous dire que bakolinga kabiso jamais un peuple se libère lui-même. On doit se libérer nous-mêmes. Mettons-nous ensemble les choses africaines. Président africain, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Voyez l'avenir de notre pays. Ne vous laissez pas. C'est comme j'ai suivi l'autre fois et parce qu'il y a pas président Yamboka Mokoboy. Jusqu'aujourd'hui, Bino va président d'Afrique, Bokena se faire soigner dans l'étranger. Pourquoi autogui par hôpital moderne en non, ça fait 27 ans. Moi je me change, mais je me soigne en France. Alors je ne vois pas, je vois pas pourquoi est-ce que je peux me soigner ici chez moi au pays. Et honte à toi, ce président. Si je retrouve encore l'image, la cause ne peut pas être open image honte à vous. Là ça rabino chaque fois là exemple Afrique du Sud parce que Afrique du Sud ça na Europe et ça na Afrique. Pays local Afrique du Sud. Ceux qui battent en Europe, mais va payer les maratins, ça blague à part. Sur tous les plans, infrastructure, économie, Makambounos, on compare l'Afrique, c'est la Pologne, c'est la Botswana. Botswana, il est Pologne. Et mon Afrique du Sud. Vous savez que l'Afrique du Sud est le seul pays africain où il a colonisé le pays Moussoussou. Namibie est colonisé par l'Afrique du Sud. Allez-y comprendre, Yaya. Allez-y comprendre. Il n'y a pas de Sud-Africain qui dit Afrique du Sud, qui se faire soigner en Europe. Peut-être, se faire soigner en Awa. À ta grand-père te demandait la Yemoko, pourquoi ne pas faire ça partout dans le président africain? Construisez chez vous. En Afrique, mettons-nous ensemble. Dans le Congo, chaque fois, dans ce scénario, avec les minéraux que Congo, avec la technologie,
oyo Afrique du Sud salango basangani siko ba siko banque ba na centre na Cameroun to wapi ba siko ba ndibu wana ba sa ba Afrique ba noir ba ndibu so to tse ba pour la marketing et ya mutote en Afrique hate. L'Afrique peut devenir un grand pays. Non, je parle du pays parce que l'Afrique est à peu près États-Unis. À peu près. États-Unis, c'est un pays de Sangana. Sangana, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi ne pas créer vrai États-Unis d'Afrique? Mais on devra commencer par Kolongola d'abord. Haine entre les Africains. Est-ce que vous commis tout ce lipembe? Voilà. Et puis, c'est Pasi, Yako, Sakana, Te. Voilà. Je disais, Yaya, pour qu'une famille soit stable, il faut payer un prix. Le collaborer bien et le connu surtout dans mon kili c'est au payer prix pour la gagner. Au ligne comme un grand commerçant, oui, au bandi côté comme Tembele, Mwandunda, moi Posomoko, Bombaka et Bessalaka économie. Par exemple, au cause à 100 €, 100 $. Au bombi 70, au le mois 30, wala bombaka ebele. Baby mbongo za la kalokola, makasa ya nzete kauka. Makasa nzete kauka, soki nzete kauki, likasa tombaka moko, soko to komba yango te ekomaka ebele. Voilà. Tu payes un prix, tu te sacrifies toi-même. Au monde sika, peut-être baninga, bazoko la ba veste ya cher, ya une famille boye, bazoko sala marabi ya daze, mais yo, tu te dis, te, ngala kola tate, ngai, na ko investir par exemple pour la classe ya bana ngai ozo investir pour na yo lobby bana ba ko ba ministre bana ba ko ba tu minene ça tu as payé un prix le col a payé famille to mola ka ba famille ebele ya famille o bana ki bien ngala ba chaque fois na contacter so ki bana ba sa na sous le roof parapluie ba parents la bango na contacter yango te po bana ce qui a sali moninga le babe maman to papa ko corriger ba tala ka vrai amour. So qui bana ba koli ba komi indépendant mutu na muta komi ndenge na ye okomona bazala ki bien tango ba kokola na obeyo kala raté ba koma ko soana pourquoi ils n'ont pas payé ce prix là et pour que vous puissiez avoir une famille stable vous devez payer un prix et prix on a par exemple prix à payer d'abord le prix de l'amour. Vous devez vous aimer entre vous. Là je m'adresse aux parents tango bana bazamuki la kisa bango bolingo yaya. Bolingo eloko ya monene okati ya lingomba tolingana peto salisana na bolingo ya banda bayebaka kolingana bango na bango soki bakoli nango bolingi amona ke soki muninga sana difficulté eza difficulté na ye bakola nango ekosala kitoko. Deuxième prix à payer yaya le prix de l'humilité. Komi kitisa une famille oyo sana ba orgueilleux et qui n'a pas sécurité beaucoup katana bien tout. Le prix appelle l'humilité. Oui, c'est vrai. Tant que botaka mutuna mutu asala l'esprit na yembe salaka tout au salaka humble na kat na yo. Muninga mati, muninga tomboki, oui na kat ba famille. Okomona moko alinga oninga ba leader. Ba mona ka ide pesaye ki leader na yo wana. Bino msusu bokita. Bokomona famille ko sala kitoko réunifie. Soki bolongi yango et ainsi de suite. Soki bolongi bloko wana bokomona famille. Et ça reste ngote et ça reste ngote bo bande ki bana mike bo comité mikolo ti ba mikolo boza ensemble. Soki bokolo na bolingo wana po lelo komono ndeko tel ale bande ko na ye. Oh ndeko tel ale bande ko na ye. Ndeko so le bande ko na ndenge parce que bolingo ezalité, priya humilité ezalité. Soki priya humilité le koti bokomona nde papa fiston azalaki na raison. Tala ba prédication oyo tolingi ba pasteur bate ya kabiso ya. Est-ce que komi la prédication à pasteur oyo pour comprendre quelque chose. Suivez. Dans tes prières, il y a un prix à payer et à la fin pour avoir une famille stable. 10 familles. Pour avoir une famille stable, il y a un prix aussi à payer. Vous pouvez naître du même père et de la même mère. Mais pour rester une famille stable, voilà pourquoi tu vois d'autres familles, ils étaient enfants, ils étaient ensemble. Quand ils sont grandis, ils se sont éclatés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'unité dans la famille, ça passe par un prix à payer. Pour rester unis dans la famille, le premier prix qu'il faut payer, c'est d'abord le prix de l'amour.
vous aimez entre vous. Le deuxième prix à payer pour avoir une famille unie et en paix, c'est d'abord le prix de l'humilité. Une famille qui est bâtie par les orgueilleux, vous allez vous éclater, vous allez faire la honte dans la ville ici. Aucune famille des orgueilleux ne peut aller loin. Mais une famille des hommes humbles, c'est une famille où même s'il y a un problème, ils vont s'humilier pour trouver la paix et rester unis. Il y a le prix de l'humilité, il y a le prix de l'amour. Il y a des concessions que chacun doit faire tout au point de son caractère pour rester unis. Ce n'est pas moi, je n'aime pas ça. Moi c'est ça ou c'est rien. Papa Bo Panzana. Pour qu'une famille soit unie, il faudrait que certaines choses, même si ça te fait mal, mais tu l'acceptes pour que nous puissions rester unis. Tu vois les prix à payer. C'est parce que vous ne voulez pas payer les prix de l'unité dans la famille. Chacun est dans son coin, non? C'est parce qu'on ne sait pas que la famille, l'unité dans la famille, ça passe par un prix à payer. Payer le prix de l'amour, payer le prix de l'orgueil, payer le prix du pardon. Si vous ne voulez pas payer le prix du pardon, vous n'êtes pas incapable de vous pardonner mutuellement. Papa, Bogo Panzana, le tour de Babel. Et vous allez accuser d'autres personnes qui nous divisent, ils ne vous divisent pas. Vous n'avez pas voulu payer le prix de l'unité de la famille. Voilà là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a retrouvé sa famille? Tu as retrouvé ta famille. Tu comprends maintenant pourquoi vous n'êtes pas unis? Parce que vous n'avez pas voulu payer le prix de l'unité dans la famille. Le prix de l'unité dans la famille, c'est lorsque un a, on le soutient pour l'amener loin. C'est ça le prix de l'unité dans la famille. On n'écrase pas les Joseph dans la famille. Pour monter loin, on ne détruit pas les David dans la famille. Goliath va exterminer la famille. Une famille qui a la révélation, qui sait que là où nous sommes, notre Joseph, c'est Martin. On prie pour lui. C'est par lui que la bénédiction entrera dans ta famille. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont tué leur Joseph. Joseph, c'est celui qui souffre, qui fait la prison. Mais regarde bien aimé dans le Seigneur, celui qui avait la réponse à sa famille. Mais il avait quel parcours? Sa famille ne s'était pas moquée de lui. Bien-aimé, lorsque vous connaissez votre David dans la famille, protégez-les. Parce que c'est votre David qui combattra Goliath lorsqu'il se lèvera au milieu de la famille. Lorsque dans la famille, tu sais que notre sœur ici que tu vois, c'est elle l'Esther de notre famille. C'est elle qui gêne dans la famille pour toute la famille. C'est elle qui vient avec la solution dans la famille. Dans votre famille, qui est votre Esther? Est-ce que vous la connaissez? Non. Dans votre famille, est-ce que vous connaissez votre David? Non. Dans votre famille, est-ce que vous connaissez au moins votre Joseph? Non. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont tué leur Joseph, leur David et leur Abraham. Aujourd'hui, ils n'ont plus personne. Voilà pourquoi une famille qui est dans la révélation protège les grâces dans la famille. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni ce midi? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la loi des sacrifices. Dans la vie, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours un prix à payer. Paye le prix aujourd'hui pour que demain, tu sois victorieux et que tu sois content et que tu puisses aller loin avec Dieu. Même pour aller loin avec Dieu, il y a un prix à payer. Le prix de la montagne, le prix de jeûne et prière, le prix où tu laisses les amis. Tu te retires. Toke ne bongo na secteur ya enseignement tolobaki yango na ebandela tope mikolo leki kuna tolakisaki comment est-ce que ba enseignant ba bandai ko revendiquer mususu ko ba tagi ba papier awabi $500 égale rentrée scolaire, c'est-à-dire que ba imposa ki to ba lingaki mburamatari afuta bango $500 avant bazonga. Mais on n'a pas compris le kola rentrée scolaire et salamaki, cela veut dire que bayokanaki qui bazwa $500 ou bien bayokanaki ndengenini, on ne sait pas. On ne sait pas bayokanaki ndengenini, mais tout le monde est rentré scolaire et salamaki. Cela veut dire qu'il y avait agreement en anglais. Si ka to lali to lamuki to moni bana kelas bakei ko sala bongo sitting devant gouvernorat ya Kinshasa. Ba yeb tata gouverneur que botala to ça a besoin
bofuta ba enseignant mbongo na bango. Est-ce que ba enseignant ba saka payer te tisikoyo ezo pesa biso mutuko soi. Yaya passe. N'oubliez pas bana ba to rediriger mboka lobby, ba to rediriger Afrique lobby, ce sont ba élèves ya lelo. Ceux qui ba élèves bo futu ba professeur bien te ba kozwa encadrement bien te okomona et okoma opesi makambu ozui makambu. Ba tu ebele to moi je me rappelle encore à l'époque biso là qui très difficile. Omona élève à son côté à professeur okozwa mbongo opesa professeur ne malgré ça la kalango. Moi je me rappelle ba tebele ba leko le pas professeur bona apesi mbongo alekisi ba tebele musuku ba ya ku classe te mais ba leka pour la nini ba leko pesa mbongo. Ça doit finir parce que un professeur ce cas ça bien payé. Et ya na on toujours exemple Afrique du Sud ya. Au Komona na Kinshasa to na Congo réunion des parents ça là chaque fois. Ba parents ba ça coûte besoin un parkingité. Mais réunion des parents en Afrique du Sud ya mais au Komona parking est tondi. D'abord on a mis tout quoi ba professeur école primaire. Yo isangai maître moko école primaire, enseigner école primaire ça na mutuka. Mais à luxe ba comme ça préfet. Oh, eza luxe eza normal. Le parent en fait le professeurs doivent être rémunérés comme il se doit pour pas dispenser cours ndenge longobani. Est-ce que comprendre? Voilà, t'as la sitting yabana na devant gouvernement à Kinshasa, vous allez comprendre. Suivez. Bon, tout ça, Baekbana Basiliki, balobi ka bafuta ba enseignant yango ba yena gouvernorat. Mais aux hommes na bango baza plein ba école les a confondus. La kaka na makambu ya enseignement na ote koloba awa yaya en tout cas avenir ya lobby ezali pona ba étudiants to ba élèves ya lelo on doit leur protéger batanga na ba conditions ya malamu ya ote koloba sabino na intérieur na lobaka yango chaque fois to na bande koloba yango Congo démocratique ezali kaka Kinshasa te ezali kaka ba grande ville te sina fin fort. Tout est comme image qui virale sur la toile les réseaux sociaux moi to tia yango awa te nini banda ba yotanga na ba tuki ba kiti kwa la tuki ba nini ba tie ba biloko mo ndengo wana mandalala mandaka ba pai ba koko ndako wana ekwe fina ba na kati image wana epesa kinga pasi bala ba ko mayele ba ko ba tumbe ba kuf en fait ceux qui ba kufaki on n'a pas de confirmation mais tout le monde ba bimsa bana wana moi to proposer ba image wana te po YouTube na wakilation na yi pasi. Et si liwana te yaya o sika boko mona yango tokende bongo école oyo ezali bongo na Kwangu na territoire ya Kenge na secteur ya Dinga na groupement Kasongo Dinga na village Imwadi et pas wapi comité de parents bazali kolela tala ba condition obana bali kotanga ministre EPST ozali wapi est-ce que ba école ngo bali koloba kaka ba école ya Kinshasa. Pourquoi ne pas voir l'école intérieure et les botinda kaba inspecteur ba kena raconter ceux qui bossent là déjà bravo mais vous devez faire davantage pour na bana batanga la condition ya malam peut-être président moko to ministre moko akobimba bongo na Kenge mais ceux qui na condition ya boy batanga ils allaient pas ya kosakala te totika la kaka na Kinshasa makambu ya sitting et pas wapi ba politiko ba sangana ki bango nyonso ba kei bongo kosala sitting devant bureau ya ministre Constant Mutamba na ministère de la justice pas wapi bazali ko senga libération immédiate sans condition ya ba prisonnier politique je cite là ya ba ça ebele ba prisonnier politique mais oh ba yebani mingi ezali lokola Jean-Marc Kabunde, Daniel Safou, Mukebai, Seth Kikuni et les autres, bah ça est belé, bah libérer bango, parce que ba condition
ba libérer bango sans condition et ça na bongo mokolo ya lobi tala moi extrait ndenge eleka ki metoko zongela ngo na ba disina biso ekoya botala intégrité lango eleka ki ndenge nini suiveur olembi oyo tozali korevendique ezali libération sans condition ya bandeko na biso oyo baza kokanga injustement. Premièrement tobandi na King Mwasio juste pour avoir critiqué l'état de siège qui est efficace bakangaye bakondanaye injustement pour 5 ans et yewana azoko compris injustement na prison ya Munzenze na Goma et c'est injuste, il doit être libéré. L'activisme ce n'est pas un crime. Si nous nous battons c'est pour leurs enfants et nos enfants nous tous, c'est pour le Congo. Na yango tozoko senga libération ya Jacques Sinzaera toujours victime ya état de siège. Ya Gloire toujours victime ya état de siège. La Kikuni et les autres politiciens et les autres prisonniers politiques. Nakotanga mokanda mwa bosenga babango liboso. Makambu ya Jacques Ndala contre mwana mwasi oyo ebimisi makambu ebele. Mwana mwasi oyo na kombo ya Meno Kajinga. Vous voyez na yango na Meno Kajinga oyo ayebani mingi na kombo ya Denise soki dishocho soki quelque chose comme ça mais Mukendi. Je ne sais pas makambu mingi ya Aner ye ayebaka yango ni. On confirme que ye azalaka agent Aner na ebité si c'est vrai ou ce n'est pas faux. Mais makambu ya kati mingi makakuna ye ayebaka yango ndenge nini yaya. Makambu oyo basalaki Jacques Ndala oyo zo pesa biso mutuko swa nzoka ezali kaka Jacques Ndala ye moko te yaya nani koloba te po bakangaka mutu muyibi awate basimbaka mutu awa na liboko po akimate ba dire na ye c'est comme si Jacques Ndala n'est pas les seuls pardon oyo a subi sa sodomie wana vidéo parce que ba vidéo ezali ko bimba à moins que aba donc supprimer vidéo na ye na TikTok na ba vidéo tozali ko lande la vidéo moko musala oyo bazuzi faut basala yaya. Vous vous rappelez encore l'affaire ya francophonie au directeur moko kenaka akela ko senga mbongo na ye bloko mo ndengo elekala pa puis bakanga ye consort na bakashu ya Aner. Un certain Isidore je crois directeur ya francophonie na kata Aner makambu o basala kai boyebi la ligne on a nous extrait il y a Denise Ndenga Zoloba et puis hier nous avons proposé audio Ndenga Zoloba ba bengue dia 2 fois. Ba bengue dia 2 fois mais à répondre à l'invitation moko et tirer l'invitation moko. Mais yo ka sikota ko makamba Isidore awa. Akotaki amoni makamba sala ki ekuna do tolo banini. Donc ko sodomiser et comme nango à la une Nabakashu à Aner, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que ce M. Isidore a été sodomisé. Mais tala ba dire ya mwana mwasi oyo. Ce que tu lié on va dire na yi. Totali ba passer ba mala Jacques Ndala de alobi yango ouvertement. Totali be 7 kikuni. Il paraît que 7 kikuni aurait été promis que ba ko violer pe mwasi na yi. D'ailleurs, mutala ba yango ouvertement Alain Bolojwa qui yé pas promettre qui yé ba que voler moi staye ya ba kisoki ba toucher moi stanga ngape la toucher moi stayo et ko sala mandenga nini tala kunseki tala kumamba. Moi je me rappelle encore na habité to la ki bana miketo na histoire oyo et c'est là qu'il y a un certain colonel na directeur moko ya na DG ya DGI hein DG ya au fil de consort ouais puis qu'est-ce que c'était fait et ça qui nini je crois muto abandaki et c'est là qui un certain colonel, je crois, ce qui va abîmer qui n'a moi aussi il y a DG, il y a contribution leur monde ngwana, ce qui tindé ce qui message non, moi non qui toko no monde ngwana qui bien oh, déjà pe PCP kanda, yepé ce qui est contribution c'est l'argent. Di solo oyo ndenge to yoka yango na bien ngala na inventaire ngote ndenge to yoka yango il paraît pe kuna ce qui directeur ce qui puis la contribution les pas que conso akenda qui pe ko luka moi si ya colonel. Oh yepetangu akeina mwasi ya soya kolole soya génération na wabi nzoka yo kufela kapamba mwasi na wakuta tayi kitoko koleka mwasi oyo yanga ya telepe message et pesi guerre ko sakana te alors mokonzi ya mapinga soki atinda batu
bakata déjà boka kufara boy parce que bakata kay mutu bakati ye mutu bakati ba partie intime na ye et ça la rapport na makambo wana na yebite qu'est-ce qui ne va pas yaya qu'est-ce qui ne va pas est-ce que na aner et comme ka ndenga soki et comme inquiétant donc et c'est ngena biso peut-être to benga na ba petit ça na biso na nyo ba senga ba ko yebisa biso na aner mamni le kakuna soki bana bibali ba comme la niveau ya ko sala bango ndengo wana donc bana basi tu n'en parlons même pas alors to yebite on n'a pas confiance to so réfléchir à haute voix avec tout le respect possible to so réfléchir à haute voix et puis si passe landana nous Denise Mukendi oyo vrai comme on a et ça la kabongo meno kajinga makabari koloba vous allez comprendre quelque chose et on nous avait fait croire que hier elle a été arrêtée entre parenthèses, l'aéroport depuis Brazzaville, à l'ingagazo avion pour Akende Paris. On n'a pas de précision. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Yé, mais non, Kajinga, dit Denise Azali Wapi. A comme déjà Paris? Est-ce que? À Sakara na Kinshasa, parce que, bon, alors on clair Zobanga na été. Ça, le pangu ya tata na bango, n'est-ce pas? Et rappelez nga série à Mobutu. Moi, dans mon konzi, à Kotaka Borokote. Nzala pe jamba ekota kalanda ko ya mokonzie oyo bana ya Mobutu baneko benga na batuna sair lupango atata na bango eske parce qu'on a cadre wana mais ceux qui a solo si seulement si akena ki Brazzaville mais bangisinga tu comprends que moi la mokondi pas bangaka yemta matara na rapport anjila ke mama Belgique et comme Brazza Paris Bruxelles tonenini on n'a pas confirmé ezawapi landana no ba elema oyo ya Denise Mukendi. Donc, vraiment, mais non, Kajinga, Landa. Ce message est adressé à M. Isidore Kwanja Ngemu, directeur de la francophonie, avec lequel j'ai un contrat. M. Isidore, lorsque vous étiez arrêté à l'ANER pour la bouzobo yebi, et qu'on avait recommandé à tous les journalistes de ne pas en parler, moi, Denis Dussochwa, lorsque j'ai accédé à là où vous étiez, où on vous a arraché votre humanité, votre dignité, je suis sorti de la larme aux yeux. J'ai fait une vidéo en cours à l'encontre de l'ancien AG Mbelou. Mbelou qui, je ne sais même plus son nom. J'ai mis ma vie en danger pour dire qu'on vous a arraché votre dignité. Le directeur de l'OIF vous a envoyé ma vidéo, là, c'est dans le bureau, non? Qui est cette dame? Nasala makele boba tikayo. Soko bossa naka dans la vie. Si on t'a salé au bout, il faut qu'on écoute prison. Tout était déjà prêt pour que tu es en prison. Moi, j'ai intervenu. Je suis allé sur la place publique, je me suis battu pour toi. Vidéos à l'internet. Nati, basé en orange. Au moins, des bobans à mindele. Au moins, des passeports. Au moins, des passeports. Et aussi, Sabino. Au moins, qu'à moi, 23 000 $ au besoin de me foutre à thé. Au moins, des passeports. N'est qu'au fond d'avion en France, à Paris. C'est avec ce passeport qui a le même nom et au Congo et à Paris. Beaucoup fout en bon. Monsieur Isidore, vous devriez avoir honte. Moi, Denis Dussochwa, 1m60, je vous ai sauvé la vie et la mise. Vous saviez dans quelles conditions vous étiez dans les cachots de la mer. Moi, Denis Dussochwa, je suis allé à l'encontre de ce qu'on avait dit, on ne peut pas faire ça à un homme, c'est inhumain. Je suis allé contre Freddy Chioui, alors qu'il avait raison. Pour foutre à 23 000 $, on fout à terre. Papa, je vais vous amener devant les tribunaux de Paris. Je ferai tellement du bruit que 23 000 $, on va diviser par 100. Pardon, on va multiplier par 100. Payer mon argent.
Parce que ce passeport, vous êtes étranger, non? Vous êtes Canadien, non? Ah. Moi, j'ai tout. C'est sur Internet. J'ai mon contrat qui est là. Signé par vous et moi. J'ai payé $7 000. Tokuta na Paris. Comme vous êtes à casse, vous avez payé que les blancs. Comme nous sommes noirs. Toi, moi, je ne suis pas votre pute ou votre esclave. Moi, je travaille. C'est-à-dire que tout travail mérite un salaire. Quand ça coûte ma sécurité. Il y a une situation ici. On peut te prendre ça à tout moment. Soit sur le côté, côté, surtout nerf au belao. Avec vous avez fait tout le choix. Nerf au belao. Foutambo, on a un stock au CPLT. C'est pour ça que Nicolas Kazaki, ici, le président Blanchi. Nabi attaque opposé à la répression. Vous savez, moi, on ne peut pas me verrouiller ma bouche. C'est impossible. Il est interdit de pleurer. Moi, je ne suis pas comme vous. Quand on vous convoque, vous allez sur les réseaux sociaux. J'ai eu mes 2 coups de fil déjà depuis samedi. Je ne peux répondre dans mon corps. Donc, je suis interpellé au niveau du CNS, au niveau de la NER. Non, qu'elle ne correspond. Dans une vidéo devenue virale à Tirobe à vert, j'avais bien dit depuis quand que je m'assume. Je ne peux pas. Qu'au bout de 4 ans, je n'ai rien eu dans ce pouvoir. Même ce que j'ai eu, on me l'a pris en me regardant droit dans les yeux. Et que Bizin qui m'ont sur Internet, ceux qui vont se retrouver dans le pouvoir ôter, parce que moi, c'est moi la chef des Kassaïens. Est-ce que vous avez des Kassaïens dans la Liboso? Bon, ça la calme. Ce qui est en train de passer là pour ceux qui m'ont appelé, Maître Maurice, tout ça, restez calme. Mes avocats sont là et font le travail. Je salue Maître Laurent Ochumbe. Je salue Maître Jambo Kabunga et tous les collectifs de mes avocats. Je suis très, très sereine. Voilà. Je ne peux pas laisser les gens m'insulter, insulter le pouvoir matin, midi, soir, parce qu'ils n'ont pas été bien rémunérés. Béro loi qui demandait que 1500 appels s'y étaient. Babi kapinga bandumba nyosoyo bakenda poto na sima ya gouvernement congolais na compte parce que j'ai la vraie information aujourd'hui mutema bibi kapinga pas modéré c'est Sylvie Bongo on n'a pas problème te bionde mutema bibi kapinga et pas ministre modéré que je salue en résidence surveillée mon ami personnel et privé na sakao ça la pilier la cosa pilier la tête là qui dans la biso donc bon pour ceux qui m'appellent on a document moko apata punya. Document Pata Pugna, il y a le 2 janvier 2024, nous sommes au mois de septembre, et puis le 2 janvier, je suis chez moi dans mon fief électoral depuis pratiquement 1 an, où j'ai battu campagne, on a Zarata et Batouté, focus le Grand Kassai. Donc voilà, je n'ai pas ce temps-là, et puis moi, à votre différence, lorsque tu me cherches des noises, je n'insulte pas ta tribu, Yonde Nasanayo. Voilà. Beaucoup de sa polémique na ngai na ba seme ki na ngai na ba bokyo na ngai STT na makambo 100 jours. Ngai na VK na ba onso to bongisa et talibinote ça vous concerne même pas. Voilà. VK aujourd'hui est sorti de prison, a sa vie n'est président de l'Assemblée. Moi j'ai vu ma petite vie sans rien. D'abord sakananga je me suis battu pour ce pouvoir aujourd'hui, je n'ai rien. Bon sakananga écoute mais c'est que sûr. Au fini Fachina, maman, je viens sur toi. Oh, après ça, quoi, où est le problème? Quand il ne me donne pas là, je ne mange pas. Quand il ne me donne pas là, c'est ça qui fait que je n'ai plus de maison en Belgique, ou en France, ou en Suisse. Donc voilà, Rando, c'est la résistance. C'est un faux document, 2 janvier 2024. Le procureur qui ne met pas le cachet à son nom, il me tue. Donc, vous savez, tellement bon, Bobangi, comme bon, plainte à Paulette, n'a confirmé. Yaya tosola sikabwe makambu oyo elekaki na prison ya Makala. C'est vrai et pesaki bisonyo surtout pasi. Jusque là et comme la bombe sanoa, to yebite exactement ndenge nini makamni ndeka yekuna. Balobaki des fois et comment que des prisonniers ba kufi et 3 et 4 tu vois comment ndé balo tabi bembe. Donc finalement on ne sait pas plus comment ba okunda plus de 100 personnes. On veut pas rentrer
on peut pas revenir na makambo c'est les gars qui ont d'ailleurs mais gars qui ont été cause tout temps ministre Constant Mutamba alobaki ça les sabotage ya chef de l'état pour aller encore plus loin que député national Eliezer Tambwe tout cela qui est débat awa alobaki ayebi makambo ayebaki ko salama kutu tolobaki yo yebaki pour la nini olobaki te tout le monde est parti voilà à côté mukile Eliezer Tambwe zali wa ozo ma soute est-ce que olobaki makambo est-ce que ba benga ki na ba service ba tout avec tout le respect monsieur le député oyebaki banani nani nda esaki yo banani bazaki ba commanditaire pasi est-ce que ekoleka boy makambo oyo totalaki Constant Mutamba alobaki ni ntanga zaki na réunion ba Zuzi alobaki plus de 85% ya ba prisonniers na makala basali bongo ba prévenu papa fiston prévenu za nani esaki bino pas prévenu eza batu oyo nalu ba condamné te bakei peut-être au samba à côté de la prison batiki ye vandana nokuna en attendant au sambaka et belé yango prison wana etonda ki prison oyo batonga ki yango ba belge pour na 1500 personnes il paraît de yoka mais comment on a plus de 10 000 tout le monde qui ba image oyo confrère la biso Boujakera à l'accès biso dans les coulisses tango mutinerie tout même mutinerie parce que mutinerie c'est la désordre ya ba soldats est-ce que ba prisonnier c'est là qui va solder c'est là qui mutinerie on ne sait pas kaka na ba vidéo to ba ko mona kuna bien ba rwanda ba ko msabato bango ba ko sala ngai pesa ki ngai mutu ko swa ndenge toyokaki organisation mususu zalaka na prison il paraît ba chef de pavillon bazalaka pavillon 8 et sika batu bazwa mo solo bazalaka bakondi na pavillon 9 il paraît yango de pavillon oyo batiaka bana basi na ba pavillon mususu songolo paka mais na chaque pavillon ezalaka na chef de pavillon qui peut directeur qui peut capitaine qui peut na habiter alors chaque pavillon ezalaka na organisation na yango na gouvernement na yango tangu mutinerie wana esalamaki yaya toyokaki ndeko Eliezer alobaki yango na ndenge ya likolo ke makamso le kai kuna ndenge zali pe ba Zuzi moyeto lobezate il paraît ba ndeko ba kende zolanga mutentel yakana yekoto ça s'est passé ndenge wana donc ba ndeko tinda to mona ki lokola maseki to mona ki nzoka ezaki to mona ki lokola kuta nzoka ezalaki ya solo et quand musinga nzoka yai réellement violango et ça la tapa ya ba jeune fille to ba jeune moye pesinga ipasi ngai kutu na yeba kite nzoka na prison ya makala jusque là et ça là ba maman oyo ya 95 ans bon na yebite bon là je vais pas maîtriser loi locale ya Congo nzoka parce que na yebi soki mutu akogisi déjà ba 85 ans on dirait ba kanga yesu pas comme des gens qui n'ont âge à quoi ça ça des crimes au kokanga sous pas comme des mukolo mais na kati ya prison à moins que basa la bat oyo ba condamna bango prison à vie je ne sais pas na yé pena ba détail mais maman ya 95 ans 95 ans ba violer ba maman ya 95 ans ndenge maman azo expliquer tant ba bouki porte donc en principe na kati ya prison ka bataka soki fongo la kati bakanga sulibana de bakanga mais oya kati bakanga kité c'est comme si ça a été planifié par qui tala kunseki tala kumamba est-ce que batu oyo bakufa ki na prison wana makabu le kaki wana mbura matari procès ali ko salama to mona ki procès salama ki ya makala oui procès ngo soki ndenge est-ce que siko ba famille wana ba jumo ba indemnité on ne sait pas. Peut-être bato ba kufa ki na prison makala wana balinga ba la paix gracieux ba bima mais ba kufi et que kaka boye banani bazaki ba commanditaire viol parce que maman la soko loba bato ngo ba yai ko violer bango po bakate ko moi mulili mais libanda do bakati ka ko pa bango mais libanda kuna ezalaki moi lumière moi si mo zalaki wa na kati ya pardon moi si vous avez en prison, il y a 9 mois déjà. Et comment qui à terme, à Lingi Abota, mais va violer, ce pas 7 personnes, ce pas combien. Il y a beaucoup de témoignages, va violer, ce pas 10 personnes, ce pas combien, on ne sait pas. Bah, toi, on va koya, à mon niveau, il y a qui n'a pas ce qui me machette, Moussuna va pas là. Je me demande, na quand il y a prison, bah machette, quand il y a nini, bah et pas là, et quand il y a nini. Comment ça s'est passé? On ne sait pas décrire. Mais merci Nandeko Timothée le Noir. Oh, il y a qui chance, il y a comme on a victime.
moko ya viol maman wana babombi elongi na ye bokomona te mais yoka ndenge mama ali koexplike ekopesa yo pasi makambo oyo elekaki bongo na prison centrale ya Makala. Est-ce que po comme lokola habitude makambo ngo na mboka naso makambo ya na loenge ouais elenge ngabe sina mopepe et bare ma prison Makala prison Makala eleki siu te ko so makambo oyo nani yo ba Maria Ntumba na basango na ba Walesa Walesa nini Maria Ntumba eleki siko to makambo ya ba Denise Mukendi boko mona penga we wa eleki on ne sait pas makambo kuti na zongela ka makambo ya Mai Kalambai que je salue en passant balobaka nini il paraît il y a eu des corps sous bah que boire avec bemena stade on a évité c'est pas boire avec bemena stade pas boire avec bemena stade bon police a promettra biso akozonga a ko expliquer biso pour batadi ti lelo bazonga te to c'est la kaba ko expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé bah expliquer biso te où allons-nous? Pourquoi est-ce que vous nous promettez de revenir vous ne revenez pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis singa il passe yaya landa témoignage oyo ekopesa yo pasi ekopesa yo mutu ko soit kaka ndenge pe ko sambela kurenza la kitango ye kaka sirisi a koti na chambre na ye kureke minute le kakite toyoki boom libanda boom do baye ko buka biso porte esika ya mama baye ko buka biso porte ba buki biso porte na kati tozalaka na bakangaka crochet pe batie fungola mais jour wana to comprendre te na kati bakanga te mais babuki ka fungola batiaki libanda porte fungwami bazoya ba jeune garçon ba prisonnier lokola biso tomoni ba prisonnier lokola biso tomona kineti ke baye po babimisa ba soutenir biso poto e bakobima or bazoya wana bazani bango nyonso bolumbu balatika bakaleso bakadekale bamisu basimbi bambeli bamisusu batimbi batungle bamisu bayena bayepasola ya minene bayepasola bambeli na kati ya prison bayepasola na bambeli na kati ya prison or prison même prison tosala gilet apambe kotaka te mais bango jour wana bazaki na bambeli tramutina bambeli penda ya minene bambelo ya mike ya cuisine bazaki na biloko ebele babandi kopesa pesa mbongo soko pesi mbongo te babandi mbala moko bakati yo bilamba soni ezalaki te malgré courant ezalaki te mais libanda ezalaki na lumière tozomona omwa bakotindika mama moko batie ye na mbeto bazolala mama ya 95 ans mama ya 95 ans aza na prison akokaka même pas kotelema bakorda ye même pas liberté provisoire ngai na part na nga bayepesa mbongo nazalaki na mwa mbongo napesi bango croyant bakei baye kolala nga 9 personnes bazolala liboso na nsima bazozwa baye koviole nga na nsima ti liboso bamisusu batelemi bazolesa yo biloko na bango wana ya salite bano ngai na boti mais nayoki ke bato baprisonnier ebele mingi ya basi baza ya kotonda na sanatorium oyo ezomérite soin accompagnement ya l'état. Je peux même dire que l'état bosani bango sana ki sezalaka te ngai kutu soki place na vani ya na ngai ayaki na mbongo te asombeli nga baordonnance mbe na polaki sana ki sezalaka te donc bato mingi ya prison ya basi baviolaki baza na sana neti mwana mwasi moko azalaki na zemi ya terme un 9 mois baviola ye 9 personnes baviola ye ti lelo aza na sana akenda na sana kaka pasi wana ya violence baviolaki ye wana bamemi mbangu na sana poche les yeux epasukaki sur place akei na sana aboti babengaki nga babi aboti mais efonctionnaka ndeni gouverneur na bino wana ipaka aza na secrétariat rapidement parce que vidéo eza temps balobi na prison nani yango aza na bacongélateur na baprison atekaka mapa basucre na kolia na prison moto aza na bacongélateur na ye
atekaka mapa atekaka banani wana eza gouverneur général atekaka mapa atekaka secret na ye atekaka biloko belé na pavillon na biso 9 pe bateka baza ba congélateur batekaka ba jus ba gouverneur na ba secrétaire de ba gérer kango. Pardon madame, mais na viol nyon c'est ça maki na trouble ça maki gouverneur général il y a ba pavillon na ba gouverneur à chaque pavillon apparemment bazali attaqué. Non, bakangaki ba gouverneur nyonso ya ba pavillon nyonso sauf gouverneur général air na obima na monaki donc gouverneur général il faut bakangaye ministre Constant Mutamba au nom de l'état de droit au nom de l'union sacrée pour l'image de notre Congo votre dossier est stoppé. Ce dossier est à la booster. Cette femme qui parle, elle est dans un état bola d'avoité. Azama kolako vimba. Tout ça la caméra, je parle beaucoup de détails. La Miss Soulanga, elle a une pression. Il y a la structure des Nations Unies. Il y a un corps diplomatique. Il faut ouvrir les. Il y a besoin à témoigner. J'ai dit non. Tout régler en interne. Donc il y a plus de 200 femmes. Dans le pavillon 9 violées. Oh bah Kanabango bah magistrat pour que bah yebi bah sambate bah za condamné. Le gouverneur général, le gouverneur de pavillon, doit être interpellé. Il paraît qu'il y a un secrétaire rwandaise. Le secrétaire rwandaise, il y a un pavillon 9. Donc, pavillon 9, gouverneur, il y a un rwandaise. Akenda déjà demi. Akenda déjà, bon, ok, bref, bon, voilà, c'était ça la vidéo. Et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui à suivre l'image de la République. La force d'un État, c'est quand on sait respecter les femmes. On sait considérer les femmes. Chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a plus de 200 femmes dans le pavillon 9, dans la prison à Makala, violées, sans soutien, sans traitement. Voilà, je crois Bolandi. Moi, je me demande, maman, on a dit dans Zemi à terme il y a 9 mois. Elle a prévenu, on a déjà condamné. Si elle est prévenue, elle a dit combien de temps dans la prison qu'on a. Pour l'année bataille belé, à côté de Zemi, il y a combien de mois? Est-ce que à ce Zemi dans la prison? On ne sait pas. À côté de Zemi, il y a combien de mois? Est-ce que à ça condamné? À ça condamné? À quel moment Zemi dans la prison? Ton rené va question comme Soki, on ne sait pas. Heureusement que aboti. Mama oya nous 5 ans viola qui azoko askotambo ate sort na ye ekozala ndenge nini. Kutu mama oya azu courage ya ko expliquer. Ba msuba expliquer te na mona pe elenge moko jeune fille moko pe aloba. Donc c'est que makamango c'est ya solo. Mais si qui va nous donner la clarification dans la kunseki, dans la kumamba. Ya to suki awa. Le lomo kolo ya vendredi. Ne ratez pas la émission d'Abisso et après-midi de commettre dans le solo. C'était important, nécessaire, tout solo là, boalo badji tongalelo. Alors, je vais finir par dire ceci. Radio Le Collet est radio communautaire mais commercial. Ce qui m'a montré na radio Le Collet. Aye, apesi publicité na ye. Aye, asali promotion, ya musala oyo asalaka. Ça n'engage pas Radio Le Collet. Azala pasteur, azala guérisseur, azala nani. Ça n'engage pas Radio Le Collet télévision. Mutu aleki, afuti ba frenaye na service commercial, alobi oya koloba. Appelle sa numéro T. Soki omonike. Oko kende et pas ya mutu songolo et pas ya pasteur songolo assemble la pona yo ça n'engage que yo. Ce que moni que on connaît pas mutentel asunga yo ça n'engage que yo et ça va contrat oyo boyokanaki. En outre, il y a certaines mamans oyo baza ba semer de trouble ya totika kabiti douana soki to beti di solo ke mutentel abisa ki mutentel to ko beti yango na esprit malamu pona ko fungola bino ba esprit. Tobi o ezali télévision communautaire. To betaka pour la kobebisa réputation ya batute, mais plutôt pour la soigner réputation ya pour la soigner moyen de vivre ya batu, pour la contribuer na moyen ya mukie na communauté. Soki o sengi numéro, to pesi o numéro, mais soki kei et pesi mo kokoso, to nini n'engage pas Radio Le Collet, to ne nous engagez pas. Alors, toute l'équipe il y a Radio Le Collet Télévision, nous avons décidé ceci. Désormais, attaque au Betili solo. Pasteur Intel, Abixaki Moutou Intel. Moutou Intel, boy. Ce qui est 5 numéro, Tokobanda ko pesa de sous-souté. Bon, nous avons numéro, Nandenge Nabino. Parce que
to pesi ba numéro, les gens en ont abusé. Ndeko moko asengeli numéro ya sango moko ya Saint-Joseph oyo abikise mama songolo to benga boye abandi ko critiquer batu. Abandi ko critiquer na batu mais pour na nibili bo critiquer ka batu. Au 5 numéro dans l'amiable, bah pesi ok ko abuser. Sango mokondi azongela kibiso. Donc désormais bobenga souté que non papa fiston pesa nga numéro ya sango kingani kuna pesa nga numéro ya mutu boy pesa nga numéro ya mutu ya pasteur boy, on ne va plus donner parce que vous en avez abusé. Vous en avez abusé. Bah mou pe alobaka. Excusez-moi, oya sana mato ya koyoka sa nini ayoka. Autre ba quitter tolobi. Allez, portez-vous bien. Santé le faire à tous. Chap chap. Et tada. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende